Oh boy, Soso Vide Chimanga, incompétent et là comme il y a une démonstration, Babitumba na présidence. Oh bon, Bilomba, 14 millions de PSI Eco, a pris de 30 écoles dans l'hôpital na Kassai. Avec autonga 3 écoles. N'est-ce pas que là comme le groupe c'est sur la chaîne, il y a combien de batu oh boy. Maman aussi atika makamba kanya makasese. Kanya makasese on a bandoko batinde bango na nini na est baboma bango. Kanya makasese déjà on pire simple escroquerie. Un président oh boy, a bien le kwazo sala teka ko funda ka batu. Azui ba master na ba DJ. Chio yo azaki DJ na Belgique. Azui ya tena nini na makamba francophonie lelo oh boy. Bazo délocaliser j'ai la francophonie bazo non na Rwanda. Le quoi là tu le est capable pour le gouvernement congolais surtout ba congolais de l'eau domo na bochabe o ba bomimboka ba cheo kitundu ba mende bazo ke ne pas chilombo et le quoi ni malonga ba kosala apata ko piemboka mbongo wana chilombo sema minuki. Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balanda émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwambi bino mpe etika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois la bafidèle abonné na biso ya Océan du Congo mpe na bino bato bozali kosabone bokontinue kosabone massivement bokozalaka décité na chaîne na biso ya Libération mpe na bino bato bozwaka libakwa kopartage bémission mpe kotala yango du début jusqu'à la fin. Ko like, ko tchaba suggestion, ba jamais fait ba commentaire na bino. Tika nzambe alola apambola bino. Awe zali bongo esika auto analysaka ensemble. Esika auto salaka éveil patriotique. Esika auto conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka. To zali ko sala bongo éveil patriotique ndenge na uteko bana bino. Ezali esika oyo to zali ko longola bolema kati na bakongomani to pe peuple congolais pe ko tia pole kati na mitula bango pe koloba likolo oyo bato nyonso bali koloba na se ya libeka pande ko balanzi ya chaîne ya Libération Océan du Congo vraiment ba meilleur vœu na bino bonso ba fidèle abonné pe ba abonné bazali ko s'abonner pe bande ko batala kapsona bo s'abonner te encore une fois bon continuer ko s'abonner pe botala émission du début jusqu'à la fin zwaka penza mbako ya ko partager et ko zala malamu lelo to kolobela nini bande ko na ngai po ete auto salaka analyse lelo to kolobela bongo mobembo ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi pe ya mfumu zitu bakendaki moko na gauche moko na droite kasi ndenge to koloba boye bazali bongo na États-Unis d'Amérique pe to kolinga to yeba to sala mwa songi songi Vitel Caméra akendaki soins médicaux ye pali na États-Unis d'Amérique et ali coïncidence et ali bongo boyokani moko songolo to pe likambo nini to kolinga to lobela yango to analyser yango na tolobela mboka Congo esiko to analysaka to kolinga to lobela lisusu mwa bolema o ezali kosala na nzela ya ba video kasi na kozala bongo nga moko te po ete ezali bongo sanza ya révolution ezali bongo sanza oyo to ali bongo komo kundola pe kolinga ko benda mayele ya bakongomani po ete bazwa makambo oyo bankoko na biso baboti bwa biso basalaki na tina ete ya koluka bonsomi na yango biso pe toali koya koloba kasi lelo mwana mboka Bruno Mimbenga alobaki ete akolala mpongi te akoya tososola akoya toloba akoya yepe tosombiti na makanisi po ete yani likambo tokoloba ya Congo yango na bandeko bandi tokosimba mwa bipai na bipai kasi yambo na présenté invité de monsieur mokolo moi lelo po to ko sala analyse biso lo sola bino tozwa na suite ya vidéo oyo na kena mboka na ba obenga sase bato ba kolia il était 17h mama moko uti ko buka ndunda bi ndunda zamba siko mboka na mafuta za raté na crab eli crab bazo na mwa mai mo crab moko mama na za na wibana Wow akolia ngona fufu teba. Mais place maman na vandi à 20 mètres bachino bako bimisa minéré 26% ya cuivre cobalt 2% so ba pesi camion moko obongi bazo bimisa chaque jour 20 30 40 camions
Mais nous sommes, moi je me pose la question. Je me dis, Bossembe, j'ai été jeune dans ce pays. Je me suis battu pour que nous ayons l'état de droit. J'ai été arrêté. J'ai souffert. Même dans ma famille. Je ne peux pas te dire, bateau, pour que l'état de droit est établi. Mais je vais te donner un petit exemple. Tant que Rossi a koufaki to yoka ba voix c'est le va qui a ba opposant. Ba tango nyo surtout ba sa nini, ba za léon na pouvoir. Où est la femme de Rossi? Qui sait un seul instant? Imaginez que tu vois comment la situation de Léo, moi c'est à Rossi. Est-ce qu'elle est? C'est comme biso nyonso pour na tous se retrouver. Et c'est ngeli mboka etamola malamu. On ne doit pas penser, ou les personnes qui nous dirigent aujourd'hui ne doivent pas penser que la reconnaissance que nous recherchons auprès de l'État congolais, c'est que Ngaï Batianga conseiller en communication chef de l'État. Non. Mais ce qui mboka etamoli malamu, avec mon travail, je peux payer le minerval de mes enfants. Ça fait penser que bien sûr. Mais bien sûr, parce que nous nous sommes battus pour l'amélioration du système de l'État, pas l'amélioration du système de ma vie. Okay. Non. Alors, merci Bandeko Balandi. Voilà Bolandi. Vidéo on a présenté directement invité la biso Toro Katani Riban na janvier Mbote Mwanamboka Brino Mimbenga plutôt to clôturer qui l'année 2021 et qui ndaki bongo la bosoto bongo kasi to pour Katani Riban na année 2022 aux bongo année à libération peine sans révolution Bonio Mwanamboka. Merci Mingi Maman Océan. Je crois que tout ça qui est 2021 ensemble. Et puis, plaisir, ça m'a cassé sur Bengi Bisso pour la année 2022. Et puis, mes amis, moi, il y a action, oh, ça là, que non. Tous, moi, l'ipandage, oh, bizarre, facette, kaka, tout ça, en haut, le lot. Je vois que ça, c'est mon macasse. Et puis, le côté de 5 ans, abonné, il y a aussi du Congo. Oh, bah s'abonner qui te balinga bino bah s'abonner et puis bah partager bah émission et vous allez et c'est mon mingi to pesi bande ko nyonso o bolanda biso to pesi bino mbote on suppose que non année oyebwe zamba ko sunga et vous allez année oyebwe to bunda to ko tia musuku de part et d'autre que mboka na biso ezoa et là nango ya sika voler le kuti ko ba mwana Maman Océan matondo mwana mboka mobundeli Brino Mimbenga awa to yambi na bakalite babale azali bongo moko communicateur oui. Kati ya nouvelle là azali pe moko ya résistant oyo tozora na pe bambako ndenga uti koloba ya kobundela ekolo Kongo siko ngai na tuna motuna awa siko to yamba la qualité ni ya nyoso babale to lobela plus résistance to oko engager pe parti non ki koloba to loba nyoso Maman Océan place na omona ke sengi na lobela pona résistance tokoloba pona on matondo bandeko langa la base bolandi to yandi la pat na bisika babale na kati ya nouvelle élan na partie où azali ko vrai pe na résistant lokola azali komi engagé combat na ye yango mini to kosimba kasi bandeko balandi yambo to ko ba penza makambo to ani nango to ali bongo na matanga baike pour faire les kokoto ma makasi bokolanda yango na bolayi no sia du Congo kasi kabuya l'homme puissant bote la biso mwa ndambo oyo ya moko ya mama fidèle ya Océan du Congo oyo asungaka penza Océan du Congo kaza kosunga Océan de la presse congolaise mama na ngai na Suisse adolo vraiment utayi kobungisa moko ya ndeko na ye tozalaki ko kabuya l'homme puissant chamwa parti moke bongo tozonga
Merci na bino nyonso ba oyo pe beaucoup feli yako na mabota na bino ba condoléances ndenge tolobaka vraiment Nzambe ayebala kobatela yo oyo ozofete pe anniversaire na yo Nzambe abomba yo kasi likambo ya Congo ezali mingi pe molimo esalaka. Merci encore une fois na mama Adolo na kosunga biso na bolingo na yo Nzambe abondisa mitema na yo pe bandeko bazali bipai na bipai. Papa na ngai Brino tokota na likambo ya mobembo pa bazeto kobokundula le 4 janvier mais na lingine tokota coïncidence nini esalami na bakambi po likambo ezali tokolobela mingi bakambi pe peuple yango na bandino na bakambi na biso oyo bali na bomoi oyo lelo bali kotambwisa biso lokola oyo peuple ali na bango elongo lokola président Elina Fumabola Martin Fayulu Madidi na bandeko mosusu bokutani wana ya bango na États-Unis d'Amérique pe Vital Kamerhe kokosa peuple ke tope kokosa bato na bango kake soins médicaux mais engagement na bango na États-Unis d'Amérique. Coïncidence c'est bango so bakuta na États-Unis d'Amérique nini pe pourquoi batiki vide oh il y a le 4 janvier ezali date historique oyo tokokai komona ta po toyebi oyo kuna azali na ebongo moto ya ndeke likolo moto ya bibembo mais tokanisaki ata bakokaki koya to kosala ta eloko moko pona mokolo oyo ya le 4 pour le 4 ali mokolo monene mais biso tomoni ete kimia bipai biso eza na ngambo ya baloki eza na kati ya bato nzambe oyo peuple atie maboko tomoni ka kimia milimo ya bapatriage elobi eloko te etumba wana ezwi forme te balobeli yango te misa te eloko moko te elekali bobele bakambi inso bakei libanda pe surprise ya makasi na États-Unis d'Amérique tomoni Vital Kamerhe président Elipe Martin Fumu Muzitu. Merci mingi mama Océan na lingi pe na profiter na matanga mama de le présenter ma condoléances comme d'habitude. Courage maman Nzambe ape sabino makasi parce que au bongo samoko ya kati ya libota eza facilité isiko zali Nzambe amona bino et puis ape sabino bopikili ki wana toujours motema makasi ya komema ba charge ndenge toujours sala kango. Voilà le retour ko ba pour la famille ya mama Adolo yango wana. Concernant coïncidence et retrouvailles il y a Vital Kamerhe et puis ba leader na biso ya Lamuka wana ki ko répondre yango itake moko oyo ya batu otoza na kati ya lingomba la Lamuka mama Océan omoni na mikoleka ki fumwa bo la musique nde babenga ka premier azaki na déplacement na niveau ya mikili ya poto pona okende makambo ezalaki ye moko personnel et puis makambo ya parti et puis makambo ya coalition Lamuka bon tellement aza mutu oyo boya général ezalaki munene il faut autant la pour toujours bien-être à peuple congolais de l'OEBoué à se retrouver aux États-Unis sous appel parce que à les États-Unis que non autant la loi va porter mais sous ba luka ba poste à ça qui invitation et pas ba cambia les États-Unis ndenge pe moko to monaki le président Eli à ça qui peut pour que na Brazzaville et puis ça là qui tinenge accueillir na mikili ya poto parce que à ça qui invitation ya ba tuwana de bengaki pour vous dire que non ba kambina biso ya Lamuka ezate bango moko ne bakeno buka ba dirigeant ya monde entier lokola nde chilo mwazaka tout moment ah bobeti ba navete mikole bela kenda gauche à droite pour kenda ko luka pour akuta na ba responsable ya États-Unis mais pour la makambo tali Vital Kamerhe mama Océan a eu bisa bino que non Kamerhe za les trompé à cause ba kongomani awa bokeno akena États-Unis pour na soin mais na mikole le kiso to songi mo mukesima Kamerhe kenaki na Belgique pour na soin. Alors comment est-ce que yé mutua qui est en Belgique basowana iska oyo boy ba minganga minene bazali abikite alors qui est aux États-Unis ko lukani biso baso toyebi politique ya Kamerhe akena mosi na bana na ye donc akumbina bande ko na nyoso libota na ye mobimba ezata to ba no eza coïncidence parce que peut-être que no bakutani na poto me bakete bakutani aux États-Unis me bakete que no bakutana na ba leader ya Lamuka aux États-Unis wana peuple congolais il faut fungula makutu na ye malamu a comprendre que non ba leader na biso bazwa ki invitation mais Kamerhe azui libota na ye mobimba peut-être que Kamerhe akokende peut-être que ba négociation na ye peut-être akozonga pe na nzela ya Rwanda na Burundi ako créer insécurité moko songolo pakala po na biso mama Océan Vital Kamerhe aza na nzela na ye o akena ngo moko ya bit oyo boye
Chilombo atindie mais pona bakambi la muka bakei pona koluka solution pona koluka kobimisa mboka na biso na occupation kotalisa batu oyo boy bazoka soit disant ba décision la montre que non bomona problème ya Congo eza boy voilà eloko sali que non moi na mboka Martin Fayulu na moninga na Adolphe Muzitu va se retrouver aux États-Unis et puis toujours rassurer ba Congolais que non dans les jours à venir bokomona ba leader nyonso ala muka ba kozonga pona koya ko continuer combat oyo boy oyo bandimaki komemango bandakala soki na bina zonga moi muke par rapport ya journée à le 4 janvier 1959 le 63 ans après maman Océa eza pas sina mawa parce que jamais toki koloba le 30 juin 1960 ça pour autant passer na le 3 janvier 1959 le 4 janvier plutôt alors ils ont la passe que ba jeunes congolais oyo bobiso tozali toza pour représenter soki bande ko na biso babunda kite ba papa na biso baza ku bakoko na biso ba telema kite pona ko bunda pona ko telemela ba mindele ba belge lelo oyo bobiso tongaki to sama indépendance wana te yango zo mona que ba koko na biso ba biloko bandai ko sala mama océan bazalaki na bomoko bazalaki na boyokani et puis tela que à l'époque wana téléphone android ezalaki te mais bazalaki soki balobi lelo to sala action na biso parce que bazalaki na esprit wana ya patriotisme bazalaki na esprit wana ya bolingo ya mboka mais lelo oyo osomona bandeko na biso bakomi na recherche ya lipa yango osomona mama océan eza pasi na mawata on a komona lobby journée à lobby eza journée moko très significative oyo biso ba jeune congolais tolingaki tokende na place ya victoire kokende kotalisa que non lelo soki toza soit disant na indépendance oyo boy eza parce que bandeko na biso ya le 4 janvier bandimaki kokoya parce que batelemelaki bamindele kotalisa bao que non pas question lelo toza na droit ya kozwa indépendance na biso yango tozosenga na ba jeune nyonso ba résistant parce que journée oyo boy monde entier moni eleki inaperçu yango tozobengisa batu nyonso bisika bazali eza pasi na mawa ke biso oyo tozobunda mpo na mboka journée le 4 wi koleka bote ni messe mpo na mémoire ya bandeko na biso ni eloko moko oyo mpo na kotalisa ke non lelo le 4 janvier ezalaki journée moko ya monene yango tozobengisa batu parce que peuple oyo ayebi histoire na ye te aza peuple moko oyo boye aza peut-être ignorant ya kokufa d'où tozosenga na peuple congolais tolamusa totelema soki nalobi nazonga mamuke mama océan parce que biso tozobunda bitumba oyo ya résistance soki tobi tokende na constitution ya mboka na biso na oyo biso tobengaka yango mobeko likonzi na article 63 parce que bandeko ebele bandai koloba non tout ça il faut balider baloba Martin Fayulu wana alobi lelo oyo boye azwi invitation aza na États-Unis abini atala si réellement bana oyo biso tozobunda bango bitumba ya résistance bakobunda soki biso toza te mais tala journal le 4 eleki mpo mona keno toza na régime moko bandoki babandi mbula kobanda 3 heures timbula okata na 11 heures pourquoi parce que baaffaibli population bavanda na bandaku moyen ya kobima eza te yango ozomona mama océan régime ya Félix eza régime ya bandoki parce que comment toujours possible que non eza na bamanifestation eza na bajournée oyo que non bajournée oyo lamusa batu mbula ezobeta yango ozomona biloko oyo totango badimension moko mpe spirituel topusa réflexion na biso na mosika omona keno bamakambo oyo boye eza badimension moko mpe spirituel yango wana lelo oyo boye nazoyoka bandeko bisika tozotambola élection bandeko misusu déjà bakomi kopréparer même que non propagande na 2023 ekozala mais nazomituna peuple congolais aza genre nini na peuple soki bapapa na biso banzenzangango base sacrifiaka te bapolo kito bakasavubu bandimaka te mama océan lelo oyo bato bazolondono nini élection mais ezokamusa ngai tokende na élection tandis que Yoweri Museveni abifa kota tina Kisangani totanga article 63 mama océan so permettre ngai pour que non bakongolais bakomprendre pour tango mboka eza na insécurité totale eloko ya liboso esengaka congolais na congolais même na Belgique tomona yango mwana âge ya 18 ans bazolakisa ndenge nini ya kobeta munduki parce que mukolo bakoya koenvahi mboka na bino bosala nini chaque citoyen a droit et les obligations ya kodéfendre patrie na bango lelo oyo bota la question na biso parce que toyebi te Chilombo na bandeko na ye bakobaka no tozo incité bato na nini na haine article 63 ya constitution elobi boye tout congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale mama océan soko limbo ndenge bapaster basalaka tout congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays congolais iso tope bakongomani banso bali na mbaku
yako tombola tope bokangola yekolo bwa bango eyali bongo moboko ya monene oyo esengeli basala oyo balobi le poto sacré. Cela veut dire yali bongo eloko oyo epemami kati na molimo. Cela veut dire que yo kongomani oali na mobeko bisika yo yali o nzambe apekisi te kobundela kozwa moboko ya bonsomi ya mabe na yo eyali bongo makambo mamolimo. Oui, nous allons défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Donc, mboka na yo, na sima na yango, na libango nango, na kati na yango, pe na suka ya bantena iso, okobatela yango, na mompepe mabe ya bato, tope likambo, oyo eyali kolia, pona boboto yomade. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Bamapinga na bopikiliki pe na kotinda bango mokopesa bango mobeko pe batosa yango pona bobate tokozwa mapinga mabiso totindi bango na lombango pe bango balobi iyo na este pona bobomi bopekisi boboyisi bakagame bamuseveni bakoto na mabele tope mendele. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Balobi na biso boye batangi modele ya bato oyo balila makoki ya kobatela bikolo. Ah mwana mboka loko pesa ngasi émission hein. Pour ceux qui na tali ba chef coutumier o batangi ya bakolabo. Boali na tango ya kobatela loko ali ndimbo na keye malembe la keye pesa l'émission te. Balobi banani o balila mobeko kobatela kolo. Toute autorité nationale, bato nyonso o bali awa na biso awa la kisasa. Provinciale, bato bali na kati ya bamboka bwa biso. Locale et coutumière, bato bazali na bakopusa na kuna na balokwa na basankusu lokwa na baikela bakomi kuna pe bato oyo batalaka makambo metali bonkoko bwa biso a le devoir de sauvegarder l'unité de la République. Bongo na mbako ya kobatela ekolo bwa bango et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Pe biloko biso bonsomi pe bokasi ya ekolo boye na kati ya makambo nyonso ya bato bakoya kosala bango mabe. Bon, maman Osea, mobeko likonzi ya mboka na biso eza clair. Balobi abo, un service militaire quand un pays est sous-occupé peut être instauré sur l'étendue du territoire national pour défendre mboka na biso. Awa balobi ba autorité nationale, provinciale, locale, ba chef coutumier na zomona ba descendant ba Rwanda pauvre. Bazana obligation ya ko protéger mabele na biso. Yango zomona article au moment aussi, il faut d'ailleurs to déverrouiller yango parce que to comme na droit ou obligation peut devoir que chaque Congolais âgé à 18 ans asimba munduki. Pona ko bunda. Pourquoi? Parce que mboka eza menacé na ba force extérieure. Le lo oyo boy. Mboka na biso. Oui, peut-être bande ko misu bazo comprendre te maman océan. Tout mobimba. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Oyezo salama. Oyezo salama masiko boy. Donc Congo, kene na malembe na Congo baza ko agresser. Mais oui, Rwanda zo agresser biso. Congo, Burundi azo agresser biso. Angola azo agresser biso. Ba Tanzanie bazo agresser biso. Zambie monaki aba botango zo zaki gouverneur ya Tanganyika. Ba Zambie ba kota bazo ki 7 km na mboka na biso. Yango ba lobby awa très clair maman océan. Service militaire est obligatoire. Naka biso RDC tozanango. Mais tozo mituna ndeko moko benga na poto na Londres alobi toyebi sini no bosimba minduki
lelo o mboka eza na occupation bino bosombe biso minduki pona kobunda pona terrain mboka na biso puis biso to boko kenda kosala ngo to mona ba Jean-Pierre Bemba awa tango mboka ezalaki menacé basimba munduki to ye passer l'article yo mais appliquer l'article 63 to zongi na mibeko dikonzi ya mboka alors pona kobunda pona mboka et ça la organisation il faut ça élément bodi que non to recruter ndenge Jean-Pierre Bemba recruter ki basoda azalaki na appui azalaki na ma moyen oyo ezalaki nini mpona kokende kodefendre mboka na ye ndenge adefendaki mboka na occupation oyo botango moza alukaki kosala nini koextermine bandeko ya espace ya nini ya Équateur mais biso toza na contexte wana te na minute oyo boye toza kosenga na service militaire jeune nyonso congolais tango tozoloba mama osia tozoloba teke no bato ya gauche na bato ya droite tozomona oza na IDPS oza na Lamuka oza na SSD mboka na biso lelo oyo boye eza menacé yango tozosenga service militaire obligatoire eloko oyo Chilombo azoyeba yango te ozomona ke no mama osia tozongi muke na niveau ya province ya Kasai tozalaki na maweja un gouverneur le plus incompétent na niveau national tozui un président oyo boye ayebi role na ye te est ce que ande toloba tofingi mutu soki Chilombo arestaurer le service militaire obligatoire alors n'est-ce pas que n'est-ce pas que mboka na biso tokobimisa yango n'est-ce pas que mboka na biso tokobimisa yango eza te ke mama Osea Chilombo akende kozwa ba Tanzania akende kozwa ba Burundi ba beau-frère na ye oyo boye na ba Rwandais ba kobunda na place na biso ba jeune congolais constitution yango na totangi eza clair ba chef coutumier baza na obligation ya kobatela mabele ya mboka mais ba chef coutumier ya biso tozo comprendre te mama Osea bokomi ba kolabo ya Chilombo traître Chilombo Rwandais oyo mboka ateki yango un président oyo boye ayebi na ko azosala te kaka ofundaka bato azui ba master na ye ba DJ Chio yo azaki DJ na Belgique azui atie na nini na makambo ya francophonie lelo oyo boye bazo délocaliser j'ai ya francophonie bazo ti non na Rwanda tala niveau ya soni yango zo mona mama Osea na Chio yo moninga ya Chilombo azaki DJ na Belgique Francine Mbombo ndeko ya Chilombo azwa muto azaki DJ aya commissaire au représentant à chef de l'état dans la place mboka ezokende alors bino bato bozo kanisa ke élection to kende élection de déjà beaucoup ko préparer ma base to mona Jean Lucien Boussa papa ya Jara Boye soki babinga ba papa mi ko bazala bolole ba voyou baba fini bango ozo sala na Chilombo propagande tandis que mboka eza na occupation o bozo senga un service militaire même bino ba Jean Lucien Boussa boko sima minduki Judeka chaka jalicien wana na mboka na ye kuna na nini na côté ya na Gemina ausa propagande mama Osea ozomona ke eza pas yango tozosenga na ba jeune eza ngaite mutu na lobby il suffit biso ba jeune to simba arme to bunda pona Chilombo te tozobunda pona mboka na biso tozosimba selon mobeko tozosimba arme selon article 63 eza wana batu ba constitutionnaliste prof mbata a vérifier yango tokosimba munduki soki tozana ba moyen na minute au moyen tokende kosimba munduki to bunda ba Rwanda exactement parce que ba moyen exactement tozosimba munduki non na osimba munduki pona za la rebelle te maman Osea soko simba munduki pona za rebelle ça na za rebelle contre Chilombo na za rebelle contre pouvoir aux incompétents ils sont incapables de passer batu mai na pouvoir tokosimba munduki parce que intégrité ya mboka na biso eza menacée et puis naza protégé na article 63 un service militaire obligatoire ba historia yango na mboka na biso ba jeune belé eza sacré ba jeune belé ba otelengana a soki Chilombo alobi nde to mona na Belgique tango Hitler aka kokota na kati ya Belgique envoyé ça Belgique ba jeune na Belgique ba telema parce que babi oyo boy eza intégrité ya mboka na biso tous les jeunes tire le oyo boy avant jeune belge aka na kosa université il faut nano le kan école militaire et pas na biso abo tala basoda Félix a formé bango basoda akwiti basoda mal préparé au moins soda bombé mais soda alors akobunda ba yango mama Osea tozo ba makambo boy moi je suis preneur de liste ça et soda bombé poche de kache oui j'ai de kache soda bombé moi je suis prêt à kosimba munduki to kosimba munduki wana selon mobeko article 63 naza prêt à kosimba munduki to bundana ba Rwandais parce que même ba leader na biso ba loba yango mutazo munisa biso to ko ça ele miso ya bo moi cité à Lolendo ozo bonde la mutu il suffit jeune congolais nyonso soit conscience à vérifier na article 63 songa na kosi à mon la que non
toza na pipo toza na nini na souci wana ya bolingo ya mboka ko protéger mboka na biso kena kotala ba jeune rwandais Kagame ba jeune rwandais nyonso babi ko beta mundoki parce que bazo former ba jeune na pourquoi parce que mukolo ennemi a okota na mboka na bango baza na moyen ya ko défendre tala politique oyo boye biso to ko appliquer na mboka na biso pour que ba menace oyo esila esa na ngoje muke combien de jeunes bazo telengana awa boye ba jeune belé baza aba ko lekisa batana boye ba université ba ko préparer ba jeune wana que non lelo oyo boye soki ba ngolé ba menacer biso oser la capacité gouverner mais pesi biso mindoki allez toi attaquer c'est ça oyo boye politique mettez la Félix Atouré na ba compétent ba conseiller bazo bunda vide chimanga oyo boye maman c'est ça moi ni ba vide chimanga oyo boye vide chimanga na ni un diplôme d'état vide chimanga ba na ko sa makambo ya cyber café awa boye on est au Kanda le 4 janvier mais ça makambo tu faut ba makambo ko ba comprendre celui de lobby awa boye vide chimanga a ozabi sorti na biso na prison on s'en fout de ça mais tala batu oyo boye o ba sa pembeni ya mokonzi ya mboka un conseiller il y a chef de l'État azobunda au moins les fruits à conséquence à autant la classité donc nous sommes entourés par les incompétents ba DJ ba tout o baza on a ba cyber café to bita na ndeko to basa ba cyber café basa ba incompétent donc ba vidé chimangabo et puis maman osia yango zo mona kenom politique ya Congo il faut to bongisa ngo muto bengami asa la politique muto bengami akena ko bunda bitumba na balabala parce que acte vidé chimanga sali a fini simboka mobile yango tozo senga ba jeune article 63 yango wana mama adolo bien kozala matanga mama jolie ba mama moziki bande kodias oyoki constitution place lobby alors bino bato bozo bakeno papa ya France alors bozo bakeno to simba mundu ipoto défendre mboka na biso papa Alfred na mama Clarisse to simba minduki parce que ba Rwanda baza fortement armé et ça c'est un peu biso ba jeune tous la équipé OK tu mbongo ba ibi ya projet à tirer gelou 14 millions maman aussi surtout bito simba minduki pour ba former ba jeune militaire congolais n'est-ce pas que Kagame to ki misaya na mukolo moko voilà ce qui bino bo disposer ce qui gouvernement congolais est disposé minduki pour na kobunda pour na mboka na biso maman aussi to sala ngo parce que to sana la libération ya mboka na biso vidéo ya ba conseiller Félix boni basambo simboka bongo to keni awe zala ka to analyser ngala lobaka mokende ko loba pamba te za ile kambo ya ebundeli les 4 zala ki ndengi wana mais les 5 ekobaki makasi ya Jean-Jacques Papina les 6 ekobaki les 7 les 8 yango to kotika bandeko liboma no lizali bino nyonso to zala bio lisanga papa na ngai na plus 1 na Canada yo ebi maloba to lobanaki tango yango bilenge batelemi tontika ba leader bakanga la mignolo à Satan au Canada États-Unis d'Amérique au Canada France au Canada comme négocier la bateau mais biso peuple oh totika la ki to bunda la plus 49 qui l'a me bokelo ko ne fabrica to Congo sika nazo zela bilo pointe makambo bolinga yango yo to sangala na bino nyonso bana mvuluzi bisika biso bozani lipasa nga ino yako bino nyonso bato bobenga ko seya ngonga yango yo to bengana Jojo oko tulisa biso na rien ko sala tika pe biso do seya to sala Bruno malobomboka na pesi ndeko Jojo mbote bisika zali omoni mama Osea solo to bito zonga na date ya le 4 tango bakangi ba leader politique parce que problème ya Congo ezaki ba jeune ba komi kulanda ba leader sima ana lo boka résistant na zo engager parti te OK alors boketa ke résistant oyo bandoko ba ko soutenir biso tango ba leader bakangi ba batie ba na prison ba jeune ba ju conscience le 4 babundi na terrain les 5 les 6 les 7 les 13 yendongo roi Léopold II alobi makambo ekomi très sérieux alors bande ko bino bozo ba résistant to ça résistance na ba parlement débuté résistance to ça la yango na action na terrain c'est ça ja aussi ba mindu poto bunda ba Rwandais to ça la yango mais to ça la yango comment tala le oyebwe le 4 le kilo le 16 exact non journée moko historique et là on est ko révolter biso mama aussi ram et ko ça peut que notre bingana batu oyebwe voilà et ram e ba ko zongi sabi so la histoire ya rétrospection ya journée le 4 janvier 1959 to longo wana to na makambu oyebwe ba conseiller à Chilombo moko kuna bakenda na Katende na barrage ya Katende nzoi tala mission ba chef coutumier dans le article 63 ba chef coutumier ba une obligation ya ko protéger mabele na ba compétent na batu o bateki mboka yango monaki ba chef coutumier ya Kasai batina kinzo ipeke no beta
Kanyama so tali Kanyama elongi ndeka komi donc mission ya bino pe ba chef coutumier yango wana ya kotila banjolo ya Rwandais beta no meturo mo place kinaki na ba Rwandais alors nazo mituna mama Océa ba jeune congolais le 16 awaboy papa Emery Patrice Lumumba ebembe na ye tulo mo déjà akomi ko négocier papa pese mo kanyaka ndenge to yebi ebembe zoya kulutu ki Lumumba bitumba yango yebo ebembe papa na biso Patrice Koya ekozala sabotage oh Chilomba Zoluka a déshonoré Patrice Lumumba bitumba nyonso bana ya papa na ngai Nzenzalandu Polo Kito papa na biso batobola ba ya miso botala eloko oyo boye oyo bosoki bino bondimi ke no batu wana ba ya ça pour autant que non gouvernement belge est devant biso dommage et intérêt maman aussi que ça la passe moi je pousse les jeunes ya ko telema parce que papa na biso ba telema ki les 4 parce que souffrance c'est ça qui na mboka non injustice c'est ça qui donc ba quel match ya vite na ba équipe ya ba mindele ko songe créer désordre alors pourquoi pas biso ba jeune oyo boy tozangi mai na courant balaki basoso basoso pola maman Océa gratuité monanité mais tozo continuer ko vana lelo oyo boy nazo ka moi exemple moi muke maman Océa po mona ba leader na biso ya lamuka basa lelo na mikili ya poto no leader Faulu asa aux États-Unis ba bengisi bango leader Adolphe Muzitu asa kuna mboka yango etikali vide bo biso ba jeune si réellement toza na souci ya mboka to telema to défendre mboka na biso Chilombo akotisi ba Burundi na ba Rwandais oza mission na biso sacré ya kobunda pona mboka alors toza gère nini ya jeunesse maman Océa ekomosa nga pas tant tozolo ba to sensibiliser ba jeune peut-être ekoza la génération asuka oyo boy ke ba papa na biso oyo ba kufa ekoza la parce que non histoire na mboka na biso ekoza la effacer kaka boy parce que toza na ba dirigeant incompétent kozwa soki tozui gouvernement weja azaki na niveau provincial incompétence c'est zéro kako koselaka batu ngete bazo bloquer nga lelo oyo boy sozu vide chimanga incompétent eloko ba biso démonstration ba bitumba na présidence oyo koza bilomba 14 millions ba pesi po atonga plus de 30 écoles na ba hôpitaux na Kasai ake kotonga 3 écoles n'est-ce pas que eloko oyo beko pesa biso ba jeune ya kobengana batu oyo boy alors soto bengana bango est-ce que to sali mabe alors bino bandeko bozo boloba keno bosimba minduki bosimba nini boyebi ke munduki pona ko défendre l'intégrité ya mboka basomba yango boyebi ke basoda wana tango to bunda pona république bakozana droit ya kolia bakozana droit ya santé na bango alors Chilombo oza na émission oyo boy bo organiser mbongo bana David Chimanga bazoyiba bazopesa basi bandumba awa na Congo soki ba organiser makambo wana maman Océa je pense que mboka na biso et comme à respecter je ne pense pas que non mboka mboka libanda songolo pakala ekoya ko menacer biso parce que soki totali na Kasai bande ko na biso bazobota bande belé toke na Équateur toke na Okatanga na Katanga toke na Bakongo na Kinshasa combien de jeunes congolais obo okisi 18 ans Simba Munduki lokwa na minute oh eza usuli kamba otata que non nini combien de batu oh maman Océa tika makamba kanya makasese kanya makasese ona bandoko batinde bango na nini na est baboma bango kanya makasese za bango pire simple escroquerie yango moninga lelo maman Océa na yaki kaka pona na marteler vraiment article 63 donc nous avons l'obligation et le devoir ya kobunda pona mboka na biso mais comme ça nga passe na zomona ka bandeko élection boka na élection boy o mboka za l'occupation peut-être bande commission batanga constitution ya mboka na biso te yango wana to sengi ba maman nyonso ya moto mojali boti ya biso maboko et puis bokomona résultat ni auto ko sala parce que ba délice ça ba Simba Munduki na ba Jean-Pierre Bemba po ba monaki mboka ezalaki menacé soki pe biso génération oyo boy to sengi Munduki poto bunda pona ba Rwandais je ne crois pas que non et que infraction biso to sala si pas eza cause noble oyo boy même ba palestinien tina ba israélite ba bunda tire ba israélien na ba juif bazo bunda parce que eza mboka na bango ozomona na Palestine na Israël bazo Simba Munduki pona mabele kaka quelques carrés de mettre na bango mais biso kendo tala na nini Ituri lelo oyo komi na mboka ba Uganda tozwi na Goma ozomona eza pasi maman Océa ozomona ke babiloko na soto bito tika yango tokoloba ti ba koyoka donc Félix makambo sala eza ko la incompétence na bino parce que vous avez préparé pour la mboka to fundaki maweja incompétent mais to sala maweja mosu na niveau national oyo bo ba conseiller bazo bunda oyo tozomona ba conseiller ba wela basi eza na sens moko te yango na remettre à cause na bande ko nyonso bino ba diaspora biso ba gens to tikali na minute oyo boy résistance sur le terrain et ce que na kufa tozo bengisa ba gens tout
le 6 je crois lobby le 6 je crois samedi au mona makamoni tout ça la makambo matondo bande kolanga mukolo caméra aye ko za caméra na ye yango bomoni ebongi pela tokata émission bande ko to sa mona lombango ndeka kezalaka po bozo émission bien parce que tout le baki l'an 2022 eza action sur le terrain ezali touché bafwa machala matondo bakomela yo numéro de téléphone à votre benga. Oui, merci mingi Jo Mingo azo déranger biso na caméra na tout ça émission. Ils a page olongo i matitika pour aux caméra. Donc voilà, ba nous devons comprendre que notre maman aussi a comme vous prêter même na caméra moya ko ba makambo mboka eza moi difficile. Ba ndoko nyonso oyo bozo ko pesa biso ba pas la responsabilité bozo funda biso. So article 63 ya moi je suis jeune. Nazana droit pour défendre mboka na ngai. Soki bino lokola chilo maza incapable pour le gouvernement congolais so biso tout ba congolais lelo otomo na boshabe o bo babomi mboka ba cheo kitundu ba mende bazoke ne pas chilombo eloko ani malunga ba kosala apaka ko pie mboka mbongo wana chilombo so mami nduki opesa biso ba jeune to simba poto ko na mboka bandeko o bozana besoin soutenir lit na biso numéro za na ngo wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 7d. Ce que ça pour le recrutement, pour le Simba Mundu, pour le Bunda, pour le Mboka, pour le Burundais, maman aussi. Nous sommes d'accord. Entre la patrie ou la mort. Vraiment, entre la patrie ou la mort, nous vaincrons. Moulandi Yango, pour ma camosse comme une degré et à vitesse Lango. Binonio sur la diaspora, Bobenga, to Sungana, to avancer, to kende. Makamuso Salama. Matonde comme là au Kabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à Jules adorateur Missap électrique. Merci à Pape Dieu directeur recherche stratégique. Merci à Sango Mokonzi para Beniso Bangai. Merci à Baporamé Angola no Bendia Botar Bono et RMC comme la Guinée. Maman d'Angola la Mokitelo Florencia Matondo Mido. Pourquoi pas Dino Loso mon ami de tous les temps. Juka M le number one océan de la presse congolaise. Ma maman a moto mojali moto mozimamité partout bozali bino bateau to solo na bino. Avant ou après émission, Bobenga, tout ça la réunion, parce que Bana Balobi, Bakola la thé, semaine oyo, après mes colonisali koya, tito comme à la fin, Balini Basala Ndenge, Bampa Kalabango, Basala. Toboyi, trahison, Toboyi, Batomabe, Bino Otozana Bino la Kati, Tata Bino Wana, Tobengana. Bruno, la mission pour ça, Matondo Milo Komelayo. Merci pour la Jojo, la redef, cette caméra, tout le monde dans le bango. Ta sécurité était Batama, Barozana, Téléson, la Besso. Nous avons abondé Besso, ce qui a été Bino Balina Congo, Boko Kende, pour être Kando et Mati, à les mettre, et elle a ma beaucoup à Bruno, à couper le savon à mes commissaires. Bye, Oscar.